nazo na mbali nanga na vivre mais lokwa na to komi place photo commenter na ko binse na misa batute et bela ba valeur on a PC point star alingalika via star za mutaka lati et puis est-ce que tu peux confirmer rabiso pe oyebi oza conscient que ça c'est ça patron mino tout ba comédien te mais au papa linga na ndako sala sala ka te oza falta du respect ou impoli o babengaka oyebi ko zo papa na nani na comment dirais-je ndenge balengela ka mobalité na accueil na tendresse oyebiti aletango mama top kilombo ko mokonja mama attendre ne mobali ne mo bon apprendre nde boye bande ke no mobali azaka bébé bako sandeni ba mama o eza mode entier to na Congo promo mokili moyo talo siko na mama mususu na waza temps conseil te na mama mususu ayebite no balaki te na ba tontine mususu ko fela mama muto conseil azarate opportunité yango mama top otala caméra na biso wana nana wa ebite que qui lesbienne ou qui PD yango nzamba bomela na Sodome et Gomorrhe tout le monde est au courant. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Raphaël Ngindu oyo ezabu ya bosamba te tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois pa Congo Promo TV oya boya sali mokili na esia. Ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter monsieur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Comment natrangalela bolingo na komisoba Freddy Manekiange sika babombaka yanga bolingo. Bonjour fidèles internautes, comme je vous avais promis, nous allons pour servir bino, nous allons pour CPC bino wa fan na biso ya Congo Promo. Nous allons pour CPC bino wa fan na ya King Peace Luanda. Je suis là votre simple serviteur Migeni ma papa ngeli vitesse ya presse ya Angola ya mboka oyo. Nous sommes là maintenant en Angola, précisément à Luanda. Nous sommes toujours en recherche. Qui cherche trouve tout le artiste na bino pesa bazala ba vanda wapi a sala nini pe ayo lukanini. Nous avons moi de femme, moi ba maman. C'est pour ça que nous avons luka mama top. To luki mama top to bengi aza awa na maison d'habillement na sima na ngai. Place to écouter mama top aza wana tout ça une émission to ba moi ba maman. Et c'est na nini conseil européen na ba maman et puis nini ko lo ba na carrière na ye. C'est pour cela que nous avons une maison d'habillement qui est Mama Top. Merci de vous soutenir. Biso, Fat Njenche, Libu Kabatela Pilipili, ici la race solote. C'est les Manzombi, drapeau blanc, et Mela Dembo, fanatique, tout, frère, tout, tout, vous soutenir. Biso, nous avons du cœur, héritier, ma patronne congolaise. Tout côté, tout le Mama Top, et puis on se retrouve juste après. Mama Top. Wow, nous sommes déjà là. Dans la kata, Mama Top. Ouais. Déjà botard. Ouais, na ninga ngola to pesa mi balé. Mama Top to kufutala na kati to libanda. Ouais, na kati osala na kati et puis check. Maison Ginosco. Agence de production. Nous sommes déjà là avec Mama Top, avec une équipe de grands complets. Gounosco réalisation international. Il y a un ici à faire en Angola. Ah, net tu sais bien tout bon affronter ba artère na biso, ba star na biso, ba vedette na biso. Na ba lié pe na ba résidence, pe na ba siège na bango ba répétition, ata na balabala. Ça dit tout côté na ma top tout côté na maison d'habillement. De te kutane donc pes nyoso o to benga pes ya ozala star nyoso pes to benga pes ozala biso to région de Wana puis to tourner mission na mino King Peace Luanda. Merci à fanatique nyoso pes biso confiance, merci à sœur tout bozo benga biso bozo komela biso. Merci à frère nyoso bozo komela biso, ba félicitations, ba encouragement. Merci et puis Congo Promo, nous sommes toujours là sur www.congo promo chez Raf Ngindu Obama de la presse congolaise. C'est-à-dire si comme konzaza et banaka. Na jebi se bino mikolo botika kwanga bateke basala. Po bangonde be bino basala ba kwanga. Maramo ba site président de tous les présidents Raf Ngindu Obama, boss de tous les boss.
il a dirigé bozomona lelo kin pis Luanda makambo zubakisima likolo makambo ta lelo tolali tongo tolamoki Gunoshko international et Gunoshko international et ezosunga biso bandeko na biso ba artiste pes nyonso bozwami bato bozobala mikolo oyo ba fête anniversaire ba matanga image bunga ote ba pesa image na qualité ya bien na so ya bien il faut contacter Gunoshko international donc si vous avez un pote ça la clip n'angola contacter Gunoshko international ba aussi ba clip à bien on ça la filmer matanga mariage fête anniversaire promotion na yo joueur ba ya filmer ba match ba bombelo ba image Gunoshko international pour makamona nyoso pour na image qualité son et international. On démarre avec Mama Top kilo ya mboka tellement tona bomba mama na bisa bino tona bomba mama mikolo to démarrer ka moi mingi na ba mère ya te roule comme Mama Top précisément tous en Angola na Luanda Mama Top to kuteni na Casquel et ça Casquel za lokwa bayro et lokwa la commune to kuteni na Casquel pese ko sala moi choix ilamba ya fête ba mama le 8 mars ya to kuteni na maison d'habillement oyo Mama Top boni bien Mick na sepeli sous kosa l'émission na yo sous na mkola lelo na ba moya ba maman à reconnaître que oya za leader ba maman veut dire Mama Top écran géant donc mokondia ba maman kilo yamboka ya ndima boya comment 8 na océan to ndima yo ya na sepeli ayo kutanga na Olga Beauty Collection donc eza maison oyo ela tsaka Mama Top tous les temps et tous les jours na kati Angola pour na nini tena profiter na pesa mbote na ngana président Elvis oyo aza changeur munene na kati Angola précisément na Luanda na bairo ya Casquel Lorenzo bisikani to ka basolonio son aéroport international ya poto ya wapi bisikani so bisoto vandi ba salutation bisika président Elvis aza na sepeli Mick ngai Mama Top avant de continuer par la maman to yambio de teke maman et puis teke star congolaise yeah. Boni activité na Angola bon, par la grâce de Dieu tozola muka nzamba zo renouveler ba bonté na ye donc masolo eza ok donc pas nzambe Jésus toujours en action donc pas nzambe tozaka bien tozo keneka bien ba santé eza bien na Angola nzambe ba makampe zo kende bien ba protection pesa bien moi ba bitumbango ya nuit et jour nzamba zo telemaka mutasuka donc tout va bien au nom de Jésus Moussa les autres qui est bien par la grâce de Dieu nazana scénario à Sikanazo ça là bientôt là bromona Olga Beauty Collection donc production donc on a sa productrice nanga déjà masoleza en cours naibi que Dieu va faire grâce makambo bakalate bombo mona ba histoire bien elingi ebi mana bossa nite Nixon Leya bossa ba boss bakalate boko démarrer boko mona ba action ya Mama Top bino o nyonso na poto na wapi na Afrique Europe Océanie Asie bozo lela nazo yo kapinza bakolela na bino bientôt là sur le marché boko sepela na histoire ya kitoko tu vois déjà titre nango femme sage pourquoi la femme sage to bani moi ya ba mama ti na honorer ba mama donc au raison que la mingté yeah femme sage non banité et ça na maman et ça la maro mais Mama Top aujourd'hui temps baninga bazoya ka Angola bazozongaka baninga bazoya ka Angola bazongi baya ka Angola bazongi mais Mama Top ndima ya ovanda a pona nini omona ya malonga a merci pour la parole et tout le monde a la vision pe na objectif na e ya vision na objectif na et sengi na zona mo temps yango zo permettre ti sikoyo na zala na Angola rien n'empêche na bima na koki na ko bima mais nazo mona soki na bimi on dirait na ko faire tarder ba makamsu soyo et bandi ko koma déjà pembeni alors na zelaka ka ndenge ndeko na biso apema na kimia alobaki itoke donc kala te zobela nango nazo kendi wana mboka na ngati yeah Angolais Barcelone ça fait combien de temps ça Ebele Angolais Barcelone belé lisusu on sait déjà ba mikolo boni maman boni nazo kendi 2 ans 2 ans na 2 ans Angolais Barcelone c'est nini Ebele financièrement matériellement spirituellement Ebele masola nzonzingi nde ezaka kala tout monde a bino shooté Mama Top nzonzingi biso na Angola awa poto yeba bino ezaka mingi nzonzingi bosangana ni bosangana na vie de loin tel Mama Top azali on dirait boyokana ezaka shooté te boyokana eza neti Mama Top azaka na problème mutu te
Je cause avec tout le monde. Je mange avec tout le monde. Donc, nazalaka te na parti pris. Que oyonde oyote, oyazara yesu. Donc, tout va bien. Sauf que moi, je déplacement. Tout ça, c'est artiste. Selon le programme, je suis nazana. Si nous avons fait grâce à la Congo, je crois qu'il y a l'Afrique du Sud, il faut que le Lubumbashi, dans mon Moïse Katou, il faut que déplacement qui n'est pas Europe. Donc, ils ont fait artiste. Artiste vient à Israël à déplacement. C'est pas qu'il faut à la bloquer. Et nous avons la tour. Nous avons kilomboka. Nous avons kilomboka. Nous avons escaba mabélé l'anglaise. Mama top, biso totali bien. Osogo rapide ba fanatique no ba otala biso. Oza Congo promo non rapide ba fanatique ba otala biso. Congo promo monde chez Rafingidu Obama de la presse. Obama de la presse. Merci no portito pesi papa ngeni mingeniema. Mama top ozaka na génération nini. Baninga no ni obosaka na bango poko. Obo banana ba peut-être nzela moko. Na profiter na pesa Fatou miracle. On aller ki na petite sœur propre. Mtoto mamangu salama ya oele, moi c'est kitoko. Nazanga génération. Moi ça zanga génération. Donc na génération nous so rozwanga. So ke kota ba maman chako naza. Okiti côté ya ba miracle Fatou, moi c'est kitoko naza. Okiti na ba dada international naza. Okiti lisusu na ba banani basé belé. Donc naza kaka génération so naza. Maman top pour ça combien de temps déjà na théâtre? Na théâtre, on a plus de 25 ans déjà de carrière. Plus de 25 ans. Si. Naza déjà na plus de 25 ans de carrière. Donc Naza vraiment, je suis vraiment parmi les anciens. Oyoke bako benga pe ba monument ya mboka. En tout cas, to pas ça parmi. Ba rôle tu peux rose, ba rôle peut médaille. Bako pesa nazo mériter yango. En tout cas, nazo mériter yango. Sauf que ka bablo comment ba tricage. Et comment ba tricage je mona ke monta mériter ne yango te me ba pesi. Ba oyo ba mériter ba sozang. Je crois ba médaille moko na ba trophée moko yuta repesa ma. Ba tout mususu ba discuter mais maman to pio rozanga tenga bon. Nga ba détail wana na kota raté. Yo zaka na ngola. Te na zena kin. Ya. Nabi nga ba détail wana na kota raté. Ceux qui osa vraiment montola na raté lo zo ba vraiment ke banani oyo banani. Donc montola to pa rozanga médaille te mais ceux qui zaka pour na tricage be sentiment ou bien ceux qui peine ni les garana sous police na bango de ba royeba. Mais à moins monde yebi que non maman to pas parmi ba grand. Maman to peut-être pensionné pendant 25 ans comme souvenir. Théâtre pesinga makambe belé. Et théâtre pesinga et mbongo. Ça sincère. Na tangisi bana basisi ba licence na jouer a kutu bazo coller mi balé na profiter na pia bana ngambote Princilia kandakanda omba kandakanda donc na jouer na moi on nzambe so rabateli bango bazo coller bango nyoso et collation ba licenciaire na nga wana misu pesi basisa ki liboso voilà et puis singa ba relation aminene et fongole linga ba porte pe ba opportunité oyo na kokaki peut-être ceux qui na salaire top té na ngana na saisir angote kokuta na ba raf ngindo pesa kaka et ça peut ka théâtre mto sali ken ba yebanga normalement voilà doit pas koyeba c'est que théâtre na Congo c'est bon déjà si théâtre c'est bon boto ba ningolo musuba lelaka ba de kono musuba lekana ba te ba olela pasi ba umeli pende umeli eza kozanga koyeba eza kozanga koyeba na musala nyonso avantage ezalaka désavantage pe ezalaka na musala nyonso tout le monde va fonctionner na biso na Congo ti balela rapide mais batika musala ngote mais baleka jamais na TV balela te bazana ba avantage na bango baza pe na désavantage na bango c'est ça musala o ezalaka kezalaka bien ezate moi place mo libako ebeta maka moi mabeye eza normal on est loi nature eza normal pour no bande konango baleka ba critique musala batotika ngo pete est-ce que batika ngo bazo conduire toujours moto bazo ba merci maman top to continue maman top ba fanatique na biso tout ya Congo promo pe ba fanatique ya King Peace Lwanda je pense à Fiston Manissa grand garçon ya baleke belé représentant légal na biso na linga Paris na pe chombo tenzola japonais Chéri Finit bana poto tout bosinga maman top yeyo maman top ba risque nyo kutana na musana na bino mik ba risque ze belé oui blessao to o bangolé baloba ko gwenta
wenta kapo ezalaki musala tolingaki na profiter na pesa na ombote na Élysée Zola Élysée ma copine privée personnelle na kati Angola précisément na Casquel na pesi Nicole Ntimba Wantu moi Nicole Ntimba Wantu moi na France moi soit tonda makolo la mama to veut dire to le tonda ba poil moi c'est kitoko les loti le beaucoup na ba ombote na ya on a pourquoi pas Charles Mbongo contre Mbongo changer monnaie na kati Angleterre oya selisi Pierre pas pesi musala mingi apesi musala na bato ebele tokutana mabe omolela bana musala osika yana biso ya moi c'est Brigitte Wato États-Unis ba salutation so ngozo elambani po mona na tana miso bato faut senga opese mbongo yana biso penza ko longolela mbana nzela penza ke opesi mbongo opesi epeko olingi po leka moi la bien akotopa ngo pesa na ba chance ba pesa ka ba rola ba basi mbongo c'est que nga penza fona za kamuta mbongo na vie donc aux obligés que ata moi ko defaka elamba na bandela ya la vie o ke ko defaka ata moi elamba po au mona na moi propre na miso bato o mona kuna ka fa na comprendre te ba producteur on sope na pesa ba producteur na ngambo te bisika bozala linga bino mingi po soki bino tembele to pazana ete ya koyeba na peti donc ba difficulté na 25 ans on a na efso na ndenge na sana kolo banana 15 ans de difficulté. J'ai beaucoup souffert. Mais comme Nazalaki a un objectif, il fallait qu'on atteindre où Nazalaki a besoin. Et maintenant là, je suis parmi vraiment. Oui, ok. Ce balobi est mon famille Bayoki. C'est ça. Maman Top, combien de films les gens réalisent? Co-réalisé. Ma film est. Co-réalisé. Dès le titre, Maman Top. Non, on a réalisé un film. On a réalisé un film. Non, pas cette idée. Tu n'as pas ça idée par Damien Dimonekeni. On a pas ça idée à histoire Moroka, je me rappelle. Tout ça là on a Damien Dimonekeni les ana nos producteurs, tout ça là titre nango zaki Tatato Mobali. C'est histoire nanga. C'est ça. Maman Top ndelo loba sango ya ndeko pe ba concert na yo au travers na bango. Ba sango mo kini mabe ba mususu les ibé ba msusu boyo sala bien ndeni bino ba tolexanzela wana za vie privée wana umona so na koti ndena koti na vie privée ya mutu au moins tout le monde a conscient ou consciente na likamazo sala nana wa ebite que qui lesbienne ou qui pédé yango nzamba bomela na Sodome et Gomorrhe tout le monde est au courant toyoka bato bazote ya te soko kimi on ta église na TV oyoka te ba terre soko kimi on na TV na radio ba terre te bien na babalabala tout le monde a ça conscient na likambazo sala bible zo do bala biso que la fin d'une chose que son commencement le quoi bango soki ba sala kango ba trouver yango mieux ça fait privé na bango en compte na ba sentiment na bango te est-ce que si c'est pas solo na monde théâtre faut simba peka ki c'est maintenant soko botama na yoka ka muta ba omoni bato ba simba ki eza ba o ba za complexé amoni intel aza boye akomi complexé na ya linginga pe na koma ndi bato bakenda osimba bakisi neti muto lokona nga top na osimba kisi par rapport à quoi pour na succès nanga et puis balinga nga je joue très bien par rapport à quoi na osimba kisi et puis nganga za ne commerçant so ki pe nganga o kuta nonda ka bien te bana ni pe babonga na bango te mais so na ke pas Jésus ba benge le roi des rois abongisa ka bato abotsa ka bato akelanga pe lisusu abombelaka nga pe malanga pe abombelaka nga nuit et jour c'est que papa malamu ye wana alinga nga pe na babe na nga libondela chambre nga na ye kaka ya soni azobomba secret na nga o matake nganga nani nganga ya malamu ye wana ke bangango ya mokili tango ke kuna lobe osalima boye ateki yo na miso bato abeli liboma o akoti ndako o asali papa eza ba complexe mtu bakotaka biloko wana avant de chuter na maman Top tokomo na chute déjà et puis est-ce que tu peux confirmer à Rabiso P Oyebi oza conscient que ça c'est un patron et tout ba comédien té d'abord tant bo employeur mon patron patron aza muto a futaka bato aza na entreprise aza na ba travailleur na ye o ya futaka bango chaque fin du mois lokola Olga But collection aza patron ya maison d'habillement na epo aza na bano basala ka pa na ya futaka bango yende patron siko neti nga sa ya futaka ngani a patron ya groupe Sai et non ya tout le monde doyo boyon kobo ya te n'expliquer clair aza patron pardon ya groupe Sai et non ya nga top c'est na futote na nzonzi mo na nini soka futinga na nzonzi eza producteur apesi mbongo ndenge ke umela ka biso nyonso
na profiter na pesa kachichi bwa mbote pesa nga pe mbongo na sali filme na bengi bato na komi patron na bato wana non eza mbongo ya mutu nde na saleli musala ndenge pe to sala musala o sa ya benga biso to sala ya Kofi Central producteur aya pesi mbongo a sélectionner biso to jouer Kofi Central a pesi mutu to cacher na akabo aza patron te aza patron na ngate au moins aza patron ya groupe sai tant to loba makam to loba ngo par sentiment il faut to loba kalika ndenge za siko po oza Congo Promo tout le monde bota la biso tout bota la biso soko bongisa ni sini kombona na ko yesa bango sai aza patron mais ya groupe na ye sai et non patron ya ba comédien faut bongisa langage mon patron eza mutoyo soit aza na entreprise na ye aza na maison na ye aza na eloko na ye moko oyo aza na ba travailleur na ye basalela kayo wana afutaka bango chaque fin du mois yende bazo benga ye patron ou patronne ndenge sai aza na groupe théâtral na ye groupe sai bana na ye nyonso ya groupe wana sai aza patronne na bango siko mutu lokola mama top na travailler na groupe ya sai te akozala patronne nanga par rapport ya quoi aza patron nanga te aza collègue nanga na pesi mbote sai fiston sai bisoko za ba salutation je crois nde nazoloba eza nango polémique te nazande clair na maloba faut to corriger on to loba mabi maman top ça fait combien de temps déjà bovani na baleki na ba exil na ba sila tout cela temps ebele hein tout ce temps vraiment. Ça fait combien de temps ebele ta ba plus de 10 ans hein plus de 10 ans si est-ce que maman top pourquoi sunga biso na ba fanatique ba la biso o aider biso na ba tapoto ba la biso succès ka songo aza mo finuku ya Paris to pesi mbote succès ka songo to pesi ba doto Paris mbote to pesi ba sœur tout bolinga théâtre mbote to pesi ba frère tout bolinga théâtre mbote je pense à Ange Moutier ne souka na mère no ilambo moins vrai lumière au jaenda bandiko tout bota la biso Adel Kapinga na Dubaï to pesi mbote mo sapembe o songo ba sœur bota la biso dédicace spéciale mobali kaka ya ici pechanga mobali ya ici pechanga o pesa ka mbote bon na yebi mobali ya ici pechanga te hein pour na balité bovani na leki na o mobali te na balité a présenter nga pe na mobalité sauf kaza moi si à cause apena ba copain na o nga na yebi ngona ici la balité na pesa mobali ne mbote ndeni ba copain si et bon si là si la pas balité na yebi mobali si la te mobali za mutabali yote o to sala ba fantine nzela ngo benga na mobali solo nyozo kindara boye ba triste biso ba grand star lokwa ba sila ba exi pechanga tisikono ba balite e bon likamba ko bale sali kamba kistar sali kamba ngoluti ba ba songolo na te na ba zo yango te yango ba balite moko ba songo ba ko bala ata chérie oyebi ba sali 2 ans 3 ans azala raté baza bana oyo to mona na peut-être na tournage na bango toza vie morote naza camarade na bango te naza pe muninga génération na bango te jamais place bango ba ke soit pas ba na bango so pende nini nga top pena za na pe ba yola so tonton monte ke nanu te fiancé chérie nanu te bo yango po ba zo fiancé ozali kamba obata makeba la sa top pembeni star alingalika via star za mutakala ti então ba kolega nango na TV tout le monde akoyeba ke ah si la azui nani fiancé irsi la azui fiancé soki nani awa orgazia bali tout le monde ayebi ko orgazia balaki nani Amanda petite sœur mboto muto ayebite do maza bala nana ngwa yebite bibi shisiara yo yebite oyebike babalati então est-ce que bata mite bango pele kwa na babali te na pe bazu ba fiancé te yango na pitozana na pe kana ta mort mokonza mo sala bango ngolu bazo mbai na bango to koyeba bango boyoka ndi bato loba il paraît que ba balezi be bombale boyoka pe comme la bino sila balezi bien il paraît ndi bato ba loba boyoka na yebeli sila na makambo na te boy ici sila linga avion na te na yebite ici ndo yebite na yebite na yebika is miki olingo memanga wapi tentozo sola olingo memanga na polémique naza via polémique na yebi sila na comportement wana te sila za lokola Gabriel Bolembo alinga via wana te batunga na yebi na monde théâtre baza bata ba monde wana te eza sila bisalu na Gabriel Bolembo ba petite sœur ba salutation wana na yebi on a ba via wana te na yebi te mais si le éclairci biso te pour l'exil si le éclairci biso est bien avion na te c'est na yebi na ngate bon to leki sali bien fiston mani ça s'appelle les grands garçons et puis Rafini Obama héritier vraiment c'était patron congolaise venanga junior visor original pene ya fiston pene ya fils député national na pesi bino mote ba play tuage congolaise je pense il y a héritier vraiment
na bandela rai moi trop pour kabara moi mingi quoi. C'est-à-dire so sola ba sola so noté vraiment franchement inutile quoi ba boire. Marambo yo ebi succès ka so marambo. Moi maman, il rappelle Roni. Moi ya ba maman en tout cas franchement ça la nga ba bien. Et rappelle biso kalem so maman so to comprendre raté to ka elenga moi ya ba maman. Et so rappeler biso ba maman boyo kanga siko mokonja maman na ina la tsamino nzela. Elinge ezo laksa moi ya ba maman ezo laksa biso yo maman faut ala exemplaire na ndako na yo. Je crois dans la Bible ba tieli biso les sous passage na biso femme soyez soumise. Ba maman so to komi na moi de la femme olingo tia papa pandi likola ke ne ko yibela yo po ola telamba moi de la femme mais o papa linga na ndako sala raté. Oza falta de respect ou impoli o babengaka. Oyebi ko zwa papa na nani na comment dirais-je ndenge balenge la mobalité na accueil na tendresse oyebiti. Ale tango maman to kilombo ko mokonja mama akoluka attendre ne mobali ne moko tia bi o baswahili bazana kisto zana kisite. To tambola kande na ba savoir nyonso na nzoto ba savoir faire ba savoir tendre ba savoir aimer tout to tambola na ngona nzoto yango mona roto na kisto zana kisite. Bon apprendre ndé boye bande ke no mobala za ka bébé ba ko sande ni ba mama o eza mode entier to na Congo promo mokili mozo talo siko na mama mususu na waza ta conseil té na mama mususu aebite no bala ki été na ba tontine mususu ko fela mama muto conseil za raté opportunité yango mama top ota la caméra na biso wana merci vraiment ming na Gunosco international pour la filmage na qualité na son oyo tala vraiment s'adresser à ça la nini pour moi ça linga dibala mobali azalaka bébé que ça soit âge na ye yo moi so koza na 20 ans okoza na 25 ans mobali azana 60 aza toujours bébé na yo biso na kilo kele to loba kabotomali ati wana que cela veut dire moi ça azalaka na mwana mukete donc mobali azalaka ne ka bébé mobala oti moi musala longole moi ba chaussure olongole moi chaussure ti moi oti de moi citron et ça la bien na moi midi le oti musala na ye répond mais mai na douche moi linuka lekisa nika mobali contrôler ka manzaka contrôler ka moi nzoto moi ba masasa mba partout so mo ba poil bimi razaka mobali na yo azalaka toujours on attend yeba ke moi mu oto benga stick ezalaka moi deo ya bien contrôler comme baino le razo bima moi brosse a brossera bien azalaka bablo ko nyonso na tango lokela ko zombali o azana kiss anene kiss ayebi nde ba savoir nyonso eza ba cadrement obiso to zo banda na bo bébé yeba mobali tan nyonso foko zalaka prête pour la révolution mobali azalaka na tante aza mobali na yo lala kana yo la munganga na ye mais olinka fo mbala lo bakalo na babutu sala bozonga bo eza mabe zalaka toujours prête maman na eza moi de la femme yango na s'adresser na yo maman oya zolo beza mokonja maman soki oboyi koyoka etali obenga mama to pana kisazani na kisiti bongisa papa zana papa le yeba mafuta nne bongisa ka poso papa tia papa à l'aise balobi mobala asala mabete mobala asala kande erreur mobala asala mabete asala kande erreur alors na erreur à papa na ezate fo obimise mutakala na balabala non benga mobali non zela le boza place abino mi balé te ya yelo ba papa pona nini boy bozela naza ko éduquer bien na film au scénario na commis bientôt là bokoyeba pourquoi ba bengi yo femme sage tant baloba femme sage eza femme ya njoto te moi c'est à 4 ezaka moi si ya 4 nde ba bengi femme sage boko za l'éduquer na film on a je crois na pesi mbote na na famille moemba mobimba o bakanga Angleterre une partie Angleterre ezaka bango na bosanité Angèle a le fils ko Sambi petite sœur propre na kati Angleterre na lingio mingi mère doublée pour na ninité vous les autres bolimbisanga ta moi ebele na komi ko bosana na ba kombo musu non avec le temps avec le temps tozana maman top bozana onanga ina ina pesa numéro na ngam to so zana besoin na pesa to pesa tozana abenga ngai tozana ba fani ba ole la to na changer ba numéro papa ouais tozana no makambo otulo ba maman yango le sala ki maman top agradi mobali agradi mobali wazakana yango esala ke maman top nga papa bana nga akufa esala ke maman top avanda na libala na etina le nzamba ya kokabola biso vous comprenez voilà oko bala mbali muso salemba ne basiti yango te ko tindo bando faltar mobali no be o bando ko fenga kena miso bato te yayi moto soko makambo to lo ba na katu te ma top yango te to mona na théâtre souvent na théâtre to mona yo maman top obimisaka nini wana eza kasi wana c'est na olanda bana miki po mwana muki ata yepa maman top oza okanga manika po ebela ba tendresse etondia faut kanga mara so bana papa na laksa kango bana papa kufa siko
Maman top pour raisonner pour d'accord bien bon ko raisonner na vanda boye te na sona mbali na vivre mais le quoi na to komi place photo commenter na ko binse na misa batute et bela ba valeur on a PC point maman top na lo bara akoka et pas maman top qui cherche qui trouve ses portes akoka pe ya maman top akende na aza kuta l'aise azala trop à l'aise on a le biku fini na lingi sauter. Mais on dirait c'est comme si on est soit il n'a pas triste mais on dit bon on est là mi balia te comme on est là te moi c'est ça comme on est là mobile comme mabé et comme mabé même na mission nzambe mabé on doit comprendre ba mon est là mobile te na to yebsonga mobile sala mabé te mobile sala carrière obiso basi to sala carrière mobile sala ni mabé te mobile sala derrière c'est ça moi c'est faux arrêter tout temps bazo ba femme sage et ça commence à 4 na relaxa on a film bientôt là ba mon bon on a pensé titre femme sage éducation pour rejoindre kati kuna ba maman bon mettre en pratique mi bal na bino taba marali bana ba rozonga bato et là on est sur ça na ba théâtre non ça la mouvement tourne tout on dirait ba ça mi ba belle mienne bazalaka complexé na pesa bango valeur pour ba ke ma belle mienne ça rappelle utile na société yango pesa bango valeur na pesa banda ningo ningisa na laksaka bango penza ba yeba ke non eza penza eloko mutuya toko extrait live ya live extrait ya yango yote bon ya mama to peza ya likokuma tout le monde sait ça yango mama to baksa ni na théâtre ebele ndeti ebele na baksa ebele na pesa valeur na ba mama na pesa valeur na mabele na pesa valeur na théâtre. Bon. Merci ba fanatique biso nyonso merci beaucoup na Gunosto nazo rappeler binoso lingo artiste biso congolaise ou na Congo tant boya Angola pour le ba cameraman na pas en pas maté ou bon ça ba image ou ba sala filmage ba juste somme na tablette toza na Gunosto image internationale ba mato situé au quoi c'est-à-dire Gunosto international ezawana so mo le toza naviguer boto soli calme bo pour Gunosto international qui a image qualité person filmage à mariage, fête, anniversaire, ebembe, concert, clip vidéo, tout ça pour nous servir bino ba fanatique na bisopé, bat bota la biso. Maman top to comment chiter et puis bah dédicace, bah merci au pesa banane on va soutenir yo pendant cette année. Na pesi mbote na tout le monde alinga maman top na ba o balinga ngati. Surtout ba o ba finga nga balinga ngati na linga ba o mi po bazaka escalier pour maman top amata. Na lingi bino mingi bozala bien ba collègue nanga. Duche kapanga tozo koma mikolo trop na nani na Viber ngane to koma trop kapanga kalata makolezo nya Angola duche na peso ba mbote bisika ozali José de Londres Sida Bilele na lingyo mingi bisika ozambote na ba collègue nyoso na ninga sa moi remarque na Maxi Bouja petite sœur c'est bon munene oboyango me façon komeli yango te luka ozonga mwa moke pardon leki nanga na linga ko mingi oyebi yango ba fani so linga mama top na poto boza ebele tellement ebele nazo batina banda api na suka na pe na fanatique no moko ateka ba bijou na Shikwanza Juma Masiale papa Fololo olia komela Juma Masiale papa Fololo na lingio mingi bisikoza basalama na wenja Shikwanza basalama ebele bashara top shara ya mama top na Angola na bashara tale ebele na banjo to mike meso saka na poitrine shara na ngai basé ebele donc oyo ngelo bandoi na pesi nzambe merci oya tikila kangana no souffle de vie apesi nga santé malamu na pesa bana na dada international na pesi mbote bisika oza musala no ke malamu Princilia Kandakanda, Omba Kandakanda, Chako Kandakanda, Eli, ma fille de Don Mouana Ngasuka, Eli, ma fille de Mombala Mbinga, garçon azolé à 5000 personnes na beauté na commune à Lemba. C'est vrai. Il dit, mais faire Kosaki Bisonjoka, petit Moga, il y a bimé beauté à danser. Na pesi ba koko na ngai Anthony Singa wana koko na ngai liboso, Teresia Kilese, ndoi na nga na lingi bino mingi. Raf Ngindu, donc balobi Yonde. Leader à boss ya site internet donc balobi yonde muto yo kakale Obama zo kosola yo kakale Obama asa ko déjeuner likola table donc boss Raf Ngindu ba salutation bisika ozon babi yonde
Obama de la presse. En tout cas, Mama Top tant que mon conduit, Maman a confirmé en gros. Na groupe Top Star, on est un groupe nanga, yanga mo représente Mama Top qui l'ombo comme conduit à Mama étranger. Moi ça c'est ma génération. Donc productrice et groupe nanga oyo, c'est peli ba soutenir Top Star. Donc Chimel Makoso petite oya Lenda, c'est pela cha moyen na ya Angers moninga ya Olga Beat Collection. Donc ba jeune mora bien, ba petite mora bien, ba c'est peli ba soutenir groupe Top Star. Donc Kalate boromona sur le marché na combo ya titre pièce na combo titre femme sage. Je crois tout le monde a Rosala béni. Mon tom to pas reçoit leçon naé, je crois et aider tout le monde. Ouais. Merci beaucoup nos fidèles internautes na biso Raf Ngindo Obama de la presse congolaise na peso mbote mokonzi na pesi mbote na ngola so moni chemise à taille oyo to na mo maman nyoto c'est peut-être la chemise oyo et ça grâce à Dalida Lopez moi c'est mbongo to pesi mbote Dalida Lopez moi c'est mbongo vraiment moi je ana bolingo kaba to pesi mbote na Fania Lopez qui to ko taille Nzamba ba mère nanenga ojaenda Fania Lopez alimba avion to pesi mbote to pesi Benita Dior mbote to pesi ouais na pesi sumbote makasi na les jeunes managers par exemple sumbote ça to pesi na bébé Gelo et puis héritier voix moi je nous bandela docteur Alphonse bobumba maladie abeti la rabino c'était maladie babumba ngote leader na bango so kozana hémorroïde kende luka docteur Alphonse ba pesa okisi omela ya zana pona obikisa biso so tuzoto kolongono tozolongwa tozotambola tozo luka ba star na biso pour nous teza makasi mbo Alphonse ranzo makasi et on sala bien docteur Alphonse merci na opportunité venir sur sala pona biso major TK Didier Ngando flow option libu que pesa rabaka raté dit merci na tout bolandi biso et puis maman top to côté manabiso to ko mona suka na sa famille na ngambote to côté mater hôtel ma to vandi be trop groupe sa hôtel ya na top kilo mboka yo azali na pesi famille na ngana ko pesa ouais groupe sa famille na nga famille wato o abota mama wato ye ya telemiawa famille wato na pesi bino ba salama ya trop na bosanité ye moko papier ambassadeur na kati ya Luanda awa o ya lia mbongo na ina batu na pesi yo ba salama ya trop papa François na sa reconnaissante pa ina yo ba salama penza bisika bino no sobozami pona nini te Elvis Fulama na lingi bino mingi pona nini te président Elvis pe va changer na biso mine na kati ya Caskel awa na lingi bino mi Olga Beat Collection wana za moko ya ba productrice ya Top Star. Yeah, merci Olga Beat Collection to pesi mbote pona opportunité ta pesa biso tukutani mbala sima yo joueur star de théâtre artiste de théâtre te pour terme mabe actrice mbatu tout on a posé les Congo promo et puis on les kana kin piste Londa nous sommes là to yamba bino numéro na biso contact za na piste WhatsApp ba ser tout ni to boa ka to c'est la promotion to c'est le pib contacter biso numéro na ngezana ya Congo na ya Angola tous les deux numéros avec WhatsApp ba fanatique tout ensemble donc numéro nanga s'il vous plaît numéro ma top s'il vous plaît ba numéro nanga avec WhatsApp nena pesa numéro nanga na sa téléphone non plus WhatsApp après ça numéro normal moto au CPLA abengi nga soit au quotidien na Facebook langa au ko atteindre nga so ningo ko na Facebook ko mika tete wato kilombo ko rozwanonga numéro non ça en angolais 934 86 74 58 aujourd'hui Mama Top en direct. Yeah. Volanda Congo promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo promo donc enfin batika au vivre. Raf Ngindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scantene zalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka. Raf Ngindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindo, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Tout ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabudu ya bosamba te tembe na moto te mikolo Congo promo nde trois fois Congo promo TV boya sali mokili na esia ingénieur Raf Ngindo petit non monsieur ouais Congo promo TV toujours en direct pour la Portonios Belgique la Portonios ouais balobi Raf Ngindo Congo promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com
Gérard Ngindo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous à Boston on a raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans le niveau des États-Unis à des fois terre. Babi Congo Promo TV Raf Ngindo number 1. Babi 001 Tala State. Niveau matoso aux États-Unis. Niveau à boy, il faut qu'on les États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, et que les